lokola iloko vraiment epola kasi tango yo le monde entier bayibi mutu wana lelo yo nangai to monene bakimbangisa soko ba okinde yo zale kimbangisa bakumona yo lokola mutu na liboma soto na bana klase na bisu ndenge bazara ko yekolaka na kanisi kanzambe en 1916 papa akomagari kama moko na kayi na ye na kati na kayi na ye alubi ntango de comme en 1916 au mois de juillet na 1921 makambo mabimi ya solo mpasi ye kasi mpati tuyiba esika tozalaki kokende ezalaka na biso mwa pasi kasi bato oyo bazalaki ndenge bamama mikala ndenge bamimonaki soko esika yoso papa azali kokendaka na miziki bato bayibaka ntina te or ke yango bamama mikala bazalaki bana basi bazalaki mibale ye mama mikala na mama Teresi Mbonga bana basi bazalaki kwani mingi kasi na tina na musala na bango bazalaki bango mibale soko toko kakete mama Teresi Mbonga ya kufilaka kuna na mbuka ezalaki na ntina ndenge to kele yango na bande oyo juma soko na sanja juin 1921 tango balinga kana kanga papa ndenge yango elinga maka na nzambe te papa pote balungwa kuna na kamba bakana na banza nsanda okwe kusala ngona mukolo moko kumi kasi na bango ndenge bazalaki kokendela ezalaki na bango mwa pasi bakomi na nzila eh bien oyo mvoila etelami soko mvoila yango etelami bokokenda lisusu te il faut botelama ye moko kopesa direction tokei ale mokolo wana nzambe amemi bango esika mosusu na mokili oyo ya biso te amemi bango esika moko ya kitoko ya isengo eh bien mindule ya likolo bango bamoni ndenge bato bazali kobeta misiki kuna na isengo na ezwaki bango bamama mikala na bamama Teresi Mbonga na bango batata ndangi eh bien banda tango wana tango bakomi na banza nsanda bamoni ndenge wana balubi ai ngai mama Teresi Mbonga malamu ngai na kufa na ngai pamba te tango mususu bisengo oyo nga na moni na mokolo malelo tango na kujunga na mbuka ubeni bakotina ngai isika mususu soko na ngai kubeta mabako lisusu na ukisinza mena ngai soni banda tango wana ngai na kumona lisusu bisengo boyo te nzambe abongisi likambo na ye liwa ya mama Teresi Mbonga izalaki ndenge wana pamba te ye moko soko alingaki akokuzala vivante ti lelo ndenge tomoni monument na biso mama mikala l'âge de 12 ans kasi lelo tozali na 1989 mama mikala ye wana azali wana mandombe condamné à 2 ans mais asali 40 ans de prison or que ezali elaka ya nzambe nzambe akosala te na 1958 ntango nasalaki accident namonaki mwa pasi na kati na motima kasi ntango naye kotala ya solo nzambe azali ndenge mosusu nabutami 22 mars 1918
nakuma na 58 donc nakuma kina 40 ans makanisi na ngai majungi sikamoko yango ekuluba na bini lelo te bebe tokoyiba yango kaka mama mikala asali 40 ans de prison papa kulutu asali 40 ans de prison ngai na joaki moi chance na ntine ete nazali kosala esika moko na gouverneur général nasali 39 ans de prison lelo oyo ndenge ezali kolobama l'état belge à reconnaître Linguma Nabisu le 24 décembre 1959. Lelo Tozali en 1989. Tu fêté 30 ans. Makambo Nabisu Mazare Kokenda Sokobo Chiago Penza na 4. Il y a l'ordre Moko, beaucoup de découvrir Makambo Belé. Batata na ba maman Simo Kimbango condamné à mort. Bozaleke kuoka mwa ba bruit belé. Ndenge zalaki tribunal militaire. Et makambo salamaka. Ndenge kusilika na papa. Ndenge adubilaki. Ndaku ye pasuki. Portrait du roi Izalaki na mur et quoi na makas na mabele. Eh bien, Bapanzani. Nzambe akosakate. Bakanake kubongisa kuluzu. Mpate bache na kati na kuluzu. Kasi Yesu alubi wana ekuku kusala mate. Ndeba tieye na kuluzo. Un seul sacrifice. Donc ya ye mokonkolo Yesu. Oya tini biso ye papa sibo kimbangu. Babongi sakali wana ye ndenge na ndenge. Tango mamoni ete bawe bakeneke kukata kuluzo babongi si. Eh bien, tango bazera kubutana mbazangungu bachi kuluzu wana na likolo ya roli. Eh bien, roli wana isali marche arrière et ke kukweya e kuluzu wana ibukani. Mundele pe abukani lukulu. Sika sika wa yoku lube témoigné. Or que lobi na Tongo le 4 octobre il faut babomaye basala ki invitation à battre belé. Ndenge Balbalaka a été madame le gouverneur général a participé à son exécution. Kasi nzambe azali na ye ndenge mususu. Dikambo bongoni ndenge mususu. Dikambo salami ndenge mususu. Tokoma na 1951 Simo Kimbangu, le 4 octobre 1921, Ndemokolowana balinga ndeba exécuté na 8 heures. Na miso matata nzambe ndenge balubaki ndeba kubomaye, donc basi babomaki déjà. Na 1951 a tikali na kati na mwanda kuna ye 30 ans. Le 4 octobre na Tongo, malgré fungula kozalaka na monsieur Servet oya zalaki directeur de prison kasi na Tongo bakuti ye avandi na porte ya ndako na ye mingi na kati na bisu tosi tomoni yango ezala ba musicien ezala ba mbuta ba mama bato mingi basi bamoni isika wana papa bimi alubi banda lelo bolo kunanga isili. Le 4 octobre 1921 au 4 octobre 1951, exactement 30 ans. Mais, Nengi Wana,
ndako ekangami ya bimi avwandi wana baye kukutana kimbangu nani mutu abimi siyo nazali ko besoin de binu bo bimisanga ite na vwandi na binu awo mbola tukumbisatu na lingi kukanda isika ngana lingi na kei nazali na pouvoir na binu te bo kama ti musuni nanga ibu china ndako oyo soko mingi oyo tokucholaka soko mutu akoti esika wana ke kutala mbala ya mona na kota na kati na ndako wana ya papa azalaka na boloko ndenge na silika kimokolo wana na yibite ba mondela ba mona kinga yilo kula soko nini pambate un être humain bakenda kucheye na mwanda kwana na chaleur ndenge wana kasi makambo manso kaka isika wana ovande na mbeto na olali na dikolo na sima mbeto te kasi makambo manso kaka isika wana kulia na ye isika wana kokana kusala makambo ya toilette yonso tu isika wana nyonso tu kasi andimaki 30 ans kasi mokolo wana lubi na kokota lisusu na ndako wana te eh bien vraiment na Lubumbashi babanga ki ba autorité gouverneur Ocho na ibiye amoni passe ya téléphone ya wana Kinshasa tango alubi na gouverneur général Petion ke muntu wana to yibite alubi akuzala lisusu na ndako wana te il faut intervention parce que soko akeiboyo bisu to baby eh bien ma militaire en état d'alerte bango bakanisa kende ale akokima obia sala de kamuna ye ndenge mususu or que tango na ye ndenge nzambe ba okanaki et salamaki simana 30 ans akufi na mokolo mwa mitano le 12 à 15 heures ndenge elaka na ye ezalaki Yesu Kristu bakangi ye na mokolo mwa mitano bakiko bomayi na tongo tongo babakisi na kuluzu sima na 30 ans Papa Simon Kimbangu na 15 heures yepe akufi ye moko annonçaki tana ye de akokufa na 15 heures boka kitata sa kwa bango azali vivant ye kakate ekasi batu musu bazali vivant bapesi témoignage ya ndenge na ndenge makama sala makasima tosito yibi batata na ba mama na poko wana na le 12 na lungu na biro na kamati velo pate na kena na gar ya kananga na kuma na post pate na kena ku na pesa chia velo isika wana na kanga pate na kena ku tala soko tamu susu na kuku mwana mutu alungu na Lubumbashi tangu ana Elizabethville pate na kena kuiba nini likamizali kueleka kuna na Lubumbashi bina Elizabethville tangu na 10 na kiti na velo à peine pate na kada isika kuna na train mo pepe moko yelinga na pwesinga na babele e na moni tata moko wasibi velo lituna na ye okay kutuna papa kubanga na yete oh akamatu velo na ngai ngape na tuni kasi yo nani na kumi na train je sema na tali na voiture tata moko avwandi abe Joseph oyo kutuna sangwa tata na yo kubanga na yote azali na ye train yangu ana kei oh ndenge ni wana
bon nga mpenda kama tinzila na ye kuluba na mama makama na moni se perse ngaite ndenge mama asia ibaki soko kama ndenge toke kubondela nazali kuzila kaka te leta luba na ngai tata no ya kofi kasi le 12 jusqu'au 24 le 24 wana tongo wana na ibite soko loko nini ngana aliaki na kaina na bureau na moni gouverneur aye na kaye na tela mi liboso na ye na lubi bien yo zali asasa bele na luba wana lubaki na gouverneur penye alingaki nga mingi ayibaka ba secret na biso mingi tango na lubi nde ye azali asasa alors na moni nde atali nga biso makasi nga mpe matali ye miso makasi